héritier Watanabe Wataplis. Bobosani, bandeko na ngai. Héritier Watanabe va se performer ce 3 juillet na Zénith de Paris. Bandeko na ngai, Baspiritas, bozola la boende nini. Bozola la boende nini. Héritier Watanabe mutuaye akendaki penza kokata xénophobie na Afrique du Sud. Alobi na ye peu importe des xénophobie eza nango wana ngai na kobeta kaka. Héritier Watanabe abetaki na xénophobie kaka ndenge bongo makelele mati ekiti. Héritier Watanabe abeti na ye concert wazalaki nango ya kobeta pona kosepelisa public. Koyebisa bana mboka, bana Afrique du Sud, bana Cape Town ke toza wana pona bino. Yango sikoyo tokomi konte. Oyo eza lisusu jour J te, oyo eza lisusu plutôt ba mois te, oyo tokomi konte sikoyo ba semaine. Je m'excuse, aujourd'hui nous sommes le 15 juin. Donc, ce qui tolingi to landa bien, héritier Watanabe azo se performer naye ce 3 juillet, cela veut dire que dans 18 ou 19 jours. Donc, eza kakawa. Mati sikoyo, tomoni bina noté sold out. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme je l'ai toujours dit, bienvenue Balanti Nabiso Yakala, bienvenue Balanti Nabiso Yasika, Yachen Nabiso Ines NM officiel. Tozo souhaitez Binokaba bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Tozo souhaitez Binokaka bienvenue na système Moko ya Kitoko, na système Moko ya bien. Voilà bande konangai kaka ndenge na lobaka. Héritier Watanabe Wataplis. Bandeko na ngai azo se performer na ye na date il y a le 3 juillet 2026. Donc c'est dans quelques semaines seulement. Azo se performer na ye mais tisikoyo tozo mo na nte makelele. Tisikoyo a informé bisote que voilà soldat out salemi. Qui mi apenza lokola na cimetière? Sko tomi tu na eza ndenge nini? Eza ndenge nini koleka ndenge nini? Biso tout au monde qui fulo abetaki na Afrique du Sud. Précisément à Cape Town. Voilà sikoyo azana gaillard a concert na ye o ekosalema na Zénith de Paris. Mati sikoyo kimia moko boeza kuna pas possible. Tomi tuna ekoleka ndenge nini ekozala ndenge nini soki kimia penza eza ya boye. L'artiste va se performer ndenge nini. Soki penza kimia eza ya boye. Tozomona suite te, tozoyeba te ekoza ndenge nini. Ekozala ndenge nini penza. Héritier Watanabe. Biso toyebaka déjà soki ekomi déjà na ba temps lokola 2 semaines. Ezalaka battant oyo tolobaka déjà non voilà sold out, il y a plus de billets. Mais si sikoyo billetterie eza kaka ouvert. Sikoyo question eza ça va se performer ndenge nini? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà. Bandeko nanga, comme on vous a toujours dit, comme je l'ai toujours dit, biso toya kofinga batute awa. Biso toya ka awa tosala kande ba analyse pas possible. Analyse mati ekiti. Biso awa toya kofinga batute, toya ka ko créer likambo te. Toya ka awa tosala na biso nde ba analyse. Voilà bandeko na ngai kaka ndenge ezalaka lelo toza na dossier héritier Watanabe. Lelo toza na dossier concert ya Zénith de Paris ekosalema na date le 3 juin. Juillet plutôt, je m'excuse pour na héritier Watanabe. Alors
concert na ye ezoleka bien. Je peux dire pas concert, mais ndenge préparation à concert ezoleka nango bien. Mais problème eza nde nini oyo ezobloke biso ezosala biso ke tokoma un peu inquiet. Eza eloko oyo ezosalema ke kimia eza penza. Kimia ya makasi oyo tozo comprendre te. Kimia oyo ezosala ke ba billetterie ti lelo eza kaka ya kofungwama. Alors que tant oyo elingaki ezala tant oyo tozoloba non voilà tozozela nde artiste. Biso tosali en tant que ba public, en tant que ba fan tosali musala na biso. Alors oyo etikali pour na artiste. Mais ti lelo tozo sakana nanu pour na billetterie. Tozo sakana nanu pour na ba billet nyonso esila. Alors que concert ezosalema dans quelques semaines. Dans 2 semaines ou quelques jours. 2 ou 3 jours si je ne me trompe. Bande konangai, nous devons être pas seulement côté à Mutumoko. Nga personnellement la lobaka natia analyse na loba vérité. Et belé bakoya bako juger partage analyse nanga mais moi je suis en train de dire la vérité. Il y a une chose que j'ai remarqué ces derniers temps dans notre pays, tous tokomi concentrés kaka pas à Fally Ipupa. Fally Ipupa ne fait pas la musique sale. Il n'est pas le seul artiste au Azobeta musique, malgré que c'est lui qui est au sommet, soyons vrai. C'est lui qui est au sommet, c'est lui le numéro 1 pour le moment. Bao bakoloba, etali bango. Mais bao pensa baebe musique, il fallait pour pas au sommet. Alors, parce que Fally Ipupa est au sommet, c'est lui le numéro 1 pour le moment, et que biso tout, Torokekara et pas naye, toza en tenté à couper sa force d'artiste mosusu. Bande konanga, ça ne se passe pas ainsi. Et tous sont des artistes. Donc, si ça demande à ce que topé sa conseil, toza obligé à couper sa conseil d'artiste nyoso. Couper sa force, toza obligé à couper sa force d'artiste nyoso. Nalobi pourquoi ils sont obligés parce que c'est notre devoir, bande konangai. Ceux qui biso ba congolais, toza wana tozo ignorer babilo wana couper sa bango force ko hein. Ko supporter bango pesa. Bawe ya libanda bakosala ngo ndeni soki biso ba exemplaire tosala ngo te parce que biso nde tosala na pona kolakisa bawe ya libanda kolakisa bawe ya ba pays mosusu ke non voilà. Même si vous les étrangers bolingi artiste na biso te, mais même si vous les étrangers bozo pe sa force artiste na biso te, nous on est là, nous sommes là. Comme on voit ces derniers temps avec l'artiste Fally Ipupa. Depuis Fally Ipupa aussi qu'on déverrouillé porte à Stade de France, tout va se concentrer quand la musique naïe. Tout nyonso babo sani artistes mususu. Ça ne se passe pas ainsi. Et tous sont des artistes musiciens. Surtout sans oublier que et tous fait de la bonne musique. Mutuna mutune azana talent na succès naïe. Dès loko est différencié bango. Mais ce qui est vrai, bango tout bazana talent o penza o ezolongo la biso soni. Alors, il est grand temps, bande konangai, à couper sa bande konabiso force. Bazo mérité force, amour. Ya kolonga et pas une abiso ba Congolais. Héritier Watana bazo besa aso betana gaillard à concert ce 3 juillet na stade na salle ya Zénith de Paris. Mais tozo mon amakile il était sur les réseaux. Donc Kimia Moko boy, c'est comme s'il y avait quelque chose. Comme si quelque chose eza kobata mapenza, eza ko kangama quelque part au balobaka sans moye. To comprendre te. Ba journaliste, ata dédicace moi mouké to basala ba interview, ata dédicace moi mouké rien. C'est lui-même Fally Ipupa siko nde akomo pe sa force Fally héritier Watanabe. To chomona au concert à livra qui na 4-3 kwa ya kin. De aloba kino biso tout ba warrior to kendo sila ba billet ya héritier Watanabe. Batu nyonso alakisaki ba vie na e o bazali na sima bango tout ba vie héritier Watanabe bango tout ba kozala wana le 3 juillet à Paris. Tina mutu oyo biso nyonso toke pai na eskonde mutu oyo azope sa force pour que to pesa héritier Watanabe force. Ça ne se passe pas ainsi. Je le répète encore une fois, Fally Ipupa zo yemba ye mo côté ba artiste baza ebele. Alors, ce qui artiste baza ebele bango tout ba mérité au pesa bango force. Force, je le répète encore, ce qui biso bakolo RDC bakolo République
topesi ye force te baoyo ya libanda bakozala mwana doute. Mais ceux qui bamoni biso comme le pays, comme les exemples, hein, topesi force l'artiste, bango pe bakopesa l'artiste force. C'est simple bandeko na ngai. Topesa ye force, ye pe bamususu pe bakoya kopesa ye force. Il est vraiment au besoin de force na biso physiquement, financièrement, spirituellement, physiquement. Topé ça force quand on est na internet, financièrement to sombi ba billet wana to beti sold out. Spirituellement, bino bobo bi ba événement ndenge le kaka, ba to ba salaka ba émotion ba mususu ba blessé, ti e koma kana niveau mususu ba mususu ba kufi. Alors, biloko on a tout ezalaka na moto artiste non voilà il a sacrifié pour nos concerts na ye. Alors, pour que biloko on esala et komaté raison pour laquelle na tiepé spirituellement. Tout si a na ba prière pour que concert on est bandé si la paix bien. Vous voyez un peu de quoi est-ce que je vais parler par là. Donc c'est un peu ça. Tout si a épée comme local artiste na biso parce que azoken de représenter c'est le Congo. C'est l'Afrique, mais plus précisément le Congo. Oyazo qui nous représente Kuna Poto. Alors, topé ça est fort, s'il vous plaît. De la même façon, j'aimerais aussi qu'on rappelle Balantina Biso Asika. Si c'est toute ta première fois, tout comme Balanayo Aliboso et Olanda chaîne Biso NSM officiel. Donc, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement, cela nous fera énormément plaisir. Likez, partagez, commentez et surtout, Bobo Sanapete, cliquez dans la notification. Malamu la notification zalaka. À chaque fois qu'il y a une SNM officielle à Kobando publier ba vidéo ya sika, boza la notifier na système moko ya propre na système moko ya kitoko. Hein? Kaka ndenge na bandolo ba bandeko na ngai topesa notre artiste force parce que le mérite, hein, aza penza na besoin ya force na biso, soutien na biso, hein? Na bandenge nyonso na banzela nyonso kaka ndenge na lobaki. Aza na posa nango. Donc c'est un peu ça bandeko na ngai. À part ça, Koffi Olomide, c'est le 12 juillet aussi. Tobo Sanate, après le 3, et Kolekaka quelque chose à 9 jours si je ne me trompe. Tokyo paye pas Koffi Olomide. Roi Baudouin. Et Yindakuna. Vous voyez un peu. Donc c'est le Congo qui gagne. Tozana nous na musala, to se concentrer. To e bandenge nini babiloko wana nyonso tout ekosila. Après ça, Inos Bibazoya, na Arena Grand Paris, Fali pour Papé Azozonga, na 02, Arena à London. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Plutôt na Belgique et à London, voilà. Alors, pour le moment, tous en héritier Watanabe, topé sa force, to montrer amour, to montrer à pensa qui est tous na ponaye. Hein? C'est là et ça et plaisir et ça là plaisir dans le système moko ya propre tobo sanangote héritier Watanabe azozela ba force na biso soutien na biso que concert wana les 3 et les kaka ndenge zala kaka ndenge les kaka bino bolinga la bonne musique kaka ndenge to mona ki bato wa sepela ki na Cape Town c'est de la même façon to lingi to mona ndenge bato ba sepela hein na Zénith de Paris, na système moko ya propre. Voilà bandeko na ngai tokomi na suka partage na biso. Merci encore une fois pour na Olanda biso, merci encore une fois pour na fidélité. Na bino ya kolanda ka ba vidéo na biso nyonso ba partage na biso nyonso to salaka, hein. Eza penza plaisir hein koyeba pe komona. Alors, permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine.